breaking news, on dirait qu'il y a Mongalima, Manchester, Angleterre, Royaume-Uni. Où ils ont dit message, il y a Proverbe 30-30, au Boubara Nakumwa, Didier formé, Amalata Kala, Alata Kala, na Zacharie Bababasu. Zacharie, tu as un problème sérieux, un problème spirituel, parce que l'Andengo Kola na camp, n'a pas si, je crois, étant qu'homme de Dieu, n'a sûr que au liaki kindoki na camp, pour na camp, pas ce quota, bana mingi basoda ba liaki kindoki. Alors, Luka délivrance, nga naza pire mutunayo, naza pasteur, Luka nga na délivré. Ozo obeta tolo que au comme gouverneur, il a vu la Kinshasa. Mais je t'apprends que il faut que Ngamana Kabila bien les Rwandais pour ndenge babengani Blaise Compaoré na Burkina Faso. Kabila Pazo Kima, je crois au Memayo, aux la gouverneur, mais cette fois-ci ils ont gouverné ya Kigali, ils ont Congoté. Puis bah bien on y surtout pour saisir en haut et que comme bandaku ya bana mikili oyo basala rien. Ce baye alors, je te connais depuis 95. C'est toi qui venais chez moi dans l'Emba quand il y a terrain quand GD vers 6 h du matin. Je suis l'un des grands Parisiens que tu connais. On a fait de belles choses. Et l'amba liboso pour mon anavinonga. Mbongo va $20 je te donnais. Premier Parisien côtoyé Zanga. Pour tout ça, l'émission, na lalisa ba sisi selenge, na lalisa ba Parisien à l'époque où on a surtout na place à 4 na Yves Kaoza ba image. Tu es au Koutano na Yoshad. Tout ça ok non même pas Manda et pas ya nani Kungu en face il y a palais de Marbre. Là on a eu président d'honneur à Wenge Paris. Toi tu es dans le journalisme. Na yo Rwanda kuna matonge ndaku moko salon ezalaki na bakiti ya bankuri na coussin après nous sommes starlet na yo très bien pe batu baya lokola bangulu. Le combattant que tu parles est un grand mikiliste. Le combattant qui te parle est un grand mikiliste. À Kota Poto, depuis 86. On a Poto bangulu bazalaka te na Kin pe bayaka Poto te. Et puis na kita Kin plus de 25 fois na bakara danser. Yo mo mona na misu na yo na bureau na yo na na Jaguar pour na Sindi. Et na bakara danser so ishaka Congo atamona na Chrysler ngam na pesa crédit na na plus de 4 Chrysler. Na pesa qui à l'époque Chrysler les autres comme na kin $18 000, je parle de 2008 na pesa qui on ba crédit. Et na kaba Jaguar oyebi. Et pe partout o ba ya lokola bangulu balinaka jamais au combattant pour babangaka bazongela bibero kitya bomwana bazongela vie à passe. Yo ozali un député corrompu. Ozo tout à tolo que bauti ko choquer ministre et que ba sénateur baza inspiré. Ils ont la saké bozo sala ba aventure. Ce qui ba sénateur baza inspiré. Président Nabino a l'égalité, vous avez la légitimité à pouvoir. Président Nabino, c'est un génocidaire, place des gens à CPI, et puis il a volé les élections. Il fallait, la place à convoquer un ministre, le pauvre, il fallait convoquer les génocidaires rwandais Kabila pour Azali traître. Mais nous qui nous sommes comme na Congolais na Est, il y a en Ukraine. Le rapport mapping de Sali Ango, américain, lobby Ango, ONU a sali rapport. Angleterre en amour absolu vandi basali documentaire à BBC bazola kisa comment Kanambe a gouverné la ville bino ba parlementaire il fallait convoquer kanga pour la haute trahison de la nation même Nicolas ya 10 000 Nicolas ya jeep Nicolas ya corruption ya ngosa bongo et na sepelaka Zacharie parce que nzamba malamu wa bogarte ola ta bientôt un taureau Wangombe, webola tate. Parce que nous avons mayele ou zana. Mais idéologie zana moté parce que si vous avez une idéologie à danser,
fallait pas qu'on la politique. On va lire bien étant que Zachary Baba ce chroniqueur de musique. Pour idéologie, il va dire ça. Moutouna dit des formes là où tu es qui est Aïda on va dire ça par ma solo. Petit on a présenté alors PD à comment moi ça papa Mbabel Lobobo. Yo je vais dire on a présenté yo parce que ça on l'a dans un des trois ça nous avons foutu là pour la Marie pour la répéter. La présenté yo le Bobo a comment PD na page à d'autres makele parce que yo les na présenté yo pour la tirer dans l'émission là yo. Alors tant yo zo ba que dans l'élection en 2008 2018 on joue courage place vraiment à confirmer que tu es un sorcier. Donc ba corrompre yo au ça la pib élection en 2018 pour au comme gouverneur Akin Zak na poto au comme fantomas autant la même na quatre ba coffre ba car pour banga lumbe. Mais tant yo un intellectuel comme toi Zachary au lobby au créer la idéologie aux autres dans la TV un Rwandais qui a tué plus de 12 millions de Congolais, un génocidaire chef à M23, mais au signé décret de mort nayo, au signé le lynchage nayo, au signé la lyncher yonakin, au se condamné à mort, qui journaliste et Makisio, qui collabore et qui tissio et Bomisi Moussala nayo Zakle. Au vivant chite à Mobutu. On va même à Mobutu, au moins à Biloko à Nyoso, au moni Taranakendagana, Everdon na Suisse, c'est pas vieux féroce. Garde corps à Mobutu. Viens à l'accès à Banda pour Mobutu. Le lieu où Mobutu a tika. Yo, tu as vécu ça. Pourquoi tu es yoté? Banda, vous tout à tolo, et comme un centre Bamikilis, tu vas noter à Banamaïwana, et comme un foyer, il y a Bamikilis, au Basalampiaka. Donc on va bien le bobo, va péder nous surtout va qui na poto va sur aux zones où nous avons ça la théologie au place wana. Na 2009 moi na nga mobali oya meti Prince Titi to kita ineki yo saki kermesse moi na tala européen aye azo filmer la caméra pour ya même na poto boto la moi na caméra et moi na ebiso bien ki nga na moi na ya master no di forme. Et je crois que ça va colonel sur master na ba yaki na bobo kotanga kombo yo bini obi toi tu es l'ami personnel de Kabila mais yo bossa que Didier formé l'ami personnel de Jésus-Christ, l'ami personnel de Dieu. Kabila c'est qui? Kabila c'est un taureau, Kabila c'est un génocidaire, Kabila c'est un assassin, Kabila tient na bolo na yo Zakari. Alors moi na oyo boto la caméra à mon ami qui est européen yem ta okanga pour les biso toujours pouvoir azala moko ba cause na Congo. Alors, Zachary, tu viens de rater les coches. Tu viens de signer ta condamnation. Ndenge moko na master na yo oyo bozane kuna ba député bozala ba vanti. Alors, Francis Lola alata ba pantalon et leader te. Na sengi na ye tango un leader azo dans la TV harmonie maramutu faisala bien. Alata ba mbatia bien, alika liboso ba tukito. Alors Zachary, il faut que un serviteur de Dieu très de tout mokili pour éveiller les faibles. Un serviteur de Dieu, je traite de tout pour éveiller les faibles. Et dans Romains 6, 23, balobi, car le salaire du péché c'est la mort, mais la vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Ndekonanga, vous avez déjà condamné à mort, il y a un Yesu, le cas de délivrance et ça là au bien. Alors, musique, et ça en Zambie. Mais il se fait à qui la musique. Il y a un moment où il y a kisi pour vous aller alors que Zachary n'a pas su au conseil où les gars TV au Sénat sorry au Sénat pardon na makambo sur le lobby et puis ça la valise na yo pour bobima zela mona kabila donc conseil les gars sur mona aux angombe ou à toro à kebere parce que ça mona qui na solo pas sur au mona au moni ba pasi nyo surtout ne bana mubutu ba ki ono kota masola kabila te kabila yaki ndenge na ye aoke na ndenge na ye yo nyo kwami pour commencer que tu na musique na katia chronique au créer ba mambebele soko zaki au timba lo tika na côté kuna tu allais pas voir tu allais pas te créer des problèmes mais comme on a envoûté qui ndoko lia na bomona na camp militaire tala ndenge ezo bebisa musala nzo sala alors d'après ce conseil ou tika ba buso bawana
au Yamboula, au Sengasori et aux Amaram. Alors, vous avez tendance à avoir des tensions, buvez du jus de betterave, un verre par jour suffirait à diminuer les 7% de la pression sanguine. Les bienfaits des betteraves contre l'hypertension artérielle seraient dus à la richesse en nitrate. Alors, betroude, ceux qui au sombi oyo, basala déjà salade, na tesco, toji, au lait, to au meli normal. Bissap, sorel, to hibiscus, ceux qui au sombi yango ya kokauka, ndenge kaka tomelaka na dité, okotisi mai na cafetière, otie mai na kopo, obwaki juste quelques makasa ou zeli kokoma rouge sima omeli. Alors na ba communiquer tout ça dans pour bato belé bazozwa ba AVC ya moto pesa cours oyo betterave to betroute eyaka en forme de thé tumbala basala déjà salade tesco tout na Hollande Barrett batekaka yango mbala na yango soit cru na compte ya salade soit otokisi ezapé produit mususu soki ba magasin ya ba sénégalais ou africain ba India bref esika batekaka biloko tropical ezalaka kuna bango oyo ba ivoirien babenga yango bissap ou hibiscus ou sorel ezalaka ya kokauka otokisi yango lokola olingi komelati na kopo otie quelques feuilles ozeli échanger couleur et comme rouge makasi omeli esuka la makila. Donc Zachary message à l'élo zaki pour nayo ezali Didier forme alata kala coloforme oyo azope son message oyo pour yo changer yebango soki yo changer te soki yo yambi yesu te liwo ezozela yo pe message ezozela yo tuvanda nayo tulia nayo na betelo masola poto na tikala kodambe mbongo na yote chaque fois tukutana na yo namna kabela po yo amona pauvre uzana lati ipo beta la formité donc okota masolo te ezala mbala suka osala ba vidéo ko finga ba mikiliste pe yeba ke ba mikiliste nyonso tu oyo bakota combat po ba na souci totinda la mbongo ebele entre temps na Congo tozana plus de 24 milliards de dollars oyo et c'est là qu'il kokunda ba congolais et c'est là qu'il kotonga ba kameti ya ba honneur tonga et ko ka sala social et ko pesa congolais ne sur le pan ko futela bana ofele classe ofele mais na Congo wana tout la na mikolo yo mboka ezindi na mai où les 5 chantiers za kili bomo congolais premier chantier za bomo congolais deuxième chantier za santé congolais troisième chantier eza kolata na kolia congolais quatrième chantier eza étude à congolais cinquième chantier eza congolais za musala mais bino kozo kumisa un rwandais ou aza un aventurier oyo kosukele mabende de sukeli Blaise Compaoré likambo elingisi bino bosala ba valise po yona kanambe na ba rwandais nyonso boza kuna so bobimite ekosukela bino ndenge ba misusu bokunda manakini nazopesa communiquer nazopesa conseil na rwandais tout Rubewa, Kengo, Kamere, bino nyonso tu race tu aba Rwanda batuti wana Congo, ngongango yo kanga bisaka bokende. Ubo kende komitika na CPI, ubo kende na mboka na bino. Zachary, tu veux devenir gouverneur? Je te propose au kota na valise ya Kanambe, akino komiso gouverneur ya Gisenyi, tu gouverneur ya nini? Ya Kigali. Alors, kanga munoko na yo bangaka mi bamikilisi po bamikilisi ya basala yo soko ya mikilité ni ozala longa yo moko na salon oza komanda linkori na starlet na pesi nzambe merci pour apesa botete apesa ope formité oyebi formité poza toro wana tout ça baba bazaki esu banani baba toro ena limité ke il y a un grand prêtre, soit on a dit prêtre, nous bimons la masoro à Rwanda kala, mais le roi toro, tandis va se sur touche. Va parler, c'est quoi? On va parler beaucoup d'atika. On va parler de Saddam d'atika, tout ça, ok, les gens n'ont pas Saddam na face ya nini, ya parler de mal. Les gens parlent de comment Rwanda doit pas n'ango.